toujours des problèmes, makambu na makambu bandeko nanga. Bokoki ko imaginer te, je ne sais pas, congolais, motema mabe ya congolais, ekomi nini, motema mabe ya congolais, soki eza nini. Na ebite pourquoi congolais alingaka ndeko na ye congolais te. Bandeko nanga, biso bata media toya to luba. Bato opesa conseil, ba opesa conseil. Bato ofinga pe bayaka pona ofinga. Mais biso ba o toyaka pona oluba, toyaka pona opesa conseil. En tout cas, topesa pe conseil na bandenge na biso. Bando nanga likambo ezo régner na média, likambo ezo régner surtout na monde ba comédien. Toyebite soki eza problème, en tout cas toyebite. Mbote na bandero nyonso o balandaka Ircel Botello ya TV, naza sir bomoni liboso na bino ezali bongo couple Kalala. Wana ezali Naomi na mobali na ye Roger Kalala. Alors bandero nanga problème nini oyo ezo se passer na internet na minute oyo likambango eza nini, likambango vraiment eza nini nazu bapel na bino. Bato botindaki ba SMS, bato bobengaki, en tout cas ba SMS na bino boye ba ketutangi et puis to répondre bino soki bo checker ba téléphone na bino boromona ke to répondre na ba message na bino. Alors ya pasi eza nini bandero nanga. Et ça la rapasi, hein, et ça la rapasi. To yela bino ba information par sentiment te. Toyela bino d'information par sentiment te, parfois toyela na d'information pour na ko changer nos mentalité ya ba congolais. Toyebite motema mabe ya ba congolais, so ezaka piaka to kozanga nde komisa ba congolais mitema mabe toyeba ngote. Bande onanga couple na tie liboso na bino e na batebele bayebi bango. Naomi asala théâtre, mobali na ye pe asala pe théâtre, azaka cameraman bablo mo bongo. Donc Naomi aza mutu moko ayebani, aza comédienne moko oyo ajouara kitoko. Donc aza comédien moko o ana ba qualité ajouara très bien. Mutu moto le kan internet pa biso que Naomi a joué bien te. Biso nyonso toyebi que Naomi a joué très kitoko. Naomi Lufwakenda a joué vraiment kitoko na mobile na ye. Alors couple na bango eza couple moko oyo e kamwisa batebele po mobile azaki comédien, moi azaki comédien ba kutani na théâtre ti babalani. Ba couple moko o batebele balingaka, ba couple moko exemplaire na batebele. Babuzo bano se bima na internet, couple bomo na liboso na bino, batika lo ya te, soit Naomi atika lo ya te po ya kufinga ya koloba, nga loba toujours, na loba o nga na yebi, o na yebi te na loba te. Na yebi te, so za bandeko musuba mona Naomi ndenga ya na internet a finga, me po na nga Ircel Botello ya TV na mona te, a part makambo bimara ya basila bisalu bwe, bazaka na kati balinga baleta bangoke kulusu oyo ezaka ya bangote. En tout cas, non, on a monati. Baza couple moko bien, Naomi a joué bien, a se respectaka. Couple na bango kota la bango, baza couple moko ba se respectaka mingi. Ba se respectaka makasi. Mais tous à la rappel ata na moi kilo wana, ceux qui mutu respectaka yo pe respecter ye. Et ça la bien. Bande ko nga yaka liboso na bino na yaka okitisa ba comédien te, na yaka ofinga ba comédien te, mais na linga to valoriser bato yo. Ba comédien o ba batu mo basela biso misala, basala ba théâtre na bango, o va na ndako moko na stress makasi mais o tie théâtre mo banda leka, o tali o jumwa leçon o seki et ça la bien. To yaka ka te ko kitisa ba comédien, ezara malamu te la famille. Molima okitisaka wana ko kitisa ba comédien eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Bandero nanga esika nyonso boza na pesi bino mbote kande na ebisaki bino boyebi bonjour bonsoir et dépendara nango na air oyo kolanda Ircel Botello ya TV. Alors ndero nanga o koti na chaîne na biso so eza mbala no ya liboso o mona Ircel Botello ya TV. Ceux qui vraiment eza mbala liboso o koti na chaîne na biso, en tout cas o s'abonner, oza welcome na chaîne na biso. S'abonner, au commenter, au liker, au partager ma vidéo na biso et ça malam mingi. Objectif na biso ezala mingi ba partage la famille. Tant que partager et ça la kitoro makas. Olingara Ircel Botello la TV, olingara ba comédien nyos o balekaka na Ircel Botello la TV. En tout cas ndeko nanga abonnez-vous, partagez émission na bande comme sous ba s'abonner.
Partagez émission na bandeko mosusu ba s'abonner, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, toza na opération 25 000 abonnés. Alors, merci na batu nyonso o bozo partager, merci na ba Princesse Alegria, merci na ba Linda Bukulu, merci na ba Sonia officielle, ma chérie de longue date. En tout cas, merci na musala malam o bozo sala, ya ko partager ba émission na biso. Bon, continuez toujours ko partager, toza vraiment na opération 25 000 cas avant fin de l'année. Alors toza déjà na 22 cas. Alors toza na posa na bino bo partager bo bakisa 3000 wana e usala malamu mingi. Bandeko nanga na linga mingi ko valoriser ba comédien na biso po na yebaka valeur musala na bango. Toyebaka valeur ya musala ba comédien, toyebaka valeur na bango po to valorisaka bango. Toyaka ka te na internet koyaka fingaka ba comédien, koyaka kritikaka bango, koyaka lukelaka bango kama be moko boye. Ezaka malamu te. Babatu moko baosala musala mboka, babatu moko baosala musala normalement musala o baosala na mboka na biso, esenga baza batu moko baza na salaire. Salaire penza boye ya leta o ebimaka. Me bana ba salaire à leta te. Ba comédien mboka na biso ba bundaka na pona bango moko, ba bunda pona bango moko, ba bunda pona ba vie na bango. Nzamba opambola bango na muke muke ba ozo to mona ba comédien lelo nde ba koma. Peut-être ba comédien kala bazaka sondeni, mais ba comédien lelo vraiment omona évolution kota. Siko eloni o Irsil Botelo TV aye liboso na bino, eloko nini o Irsil Botelo TV a memeli bino couple kalala, eloko nini oyo vraiment na ye kolobela liboso na bino. Touti komona mariage moko elekaki maman na biso Belvi que je sali la patronne Poutine écriture sikoza ba bisou na yo Poutine wana ba poutiniste nyonso famille bota mobimba na pesi bino ba gros bisou esika bozali. Touti komona na Poutine na biso maman na biso Belvi kandi abalisaki moko ya ba comédienne na ye, donc abalisaki moko ya ba actrice na ye, autaki ko balisa comédienne na kombo ya Amina. Bandeko nanga soki bomonaki Amina te, soki bomonaki nanu Amina te, en tout cas ngai na koyebisa bino ki Amina abalaki to tsaki ba image wana na Irsil Botelo TV. Donc soki omonaki Amina te, kota na Irsil Botelo TV kitati na se wana okomona Amina azawana mariage ya Amina eza owana. Alors pour na bandeko ba mona ki ete bokita na se botala mariage ya comédienne na biso Amina eza na chaîne Irsil Botelo TV. Naomi Lufwakenda na mobali na ye bazalaki ba parrain na libala ya Amina, donc ba parrainaki Amina na mobali na ye. Bandeko bino bokanisa ke mutu pozo mutu pare eza ke alalika lamuki bwemba moka ya bengio Naomi bandali lokoma pare nanga po Amina azwa Naomi pare, donc c'est-à-dire a verifia ki akota ki penza na mozindo ayebi Naomi très bien. Po Amina azwa Naomi marraine na ye, azwa Roger parrain na ye, a verifia ki ayebi comportement ya Naomi, ayebi comportement ya papa Roger, ayebi comportement na bango très bien. Donc elle accepte que ceux qui bino boye bo critiquer Naomi, ceux qui bino boye bo fingi Naomi nde elongola ye ki parrain ki marraine et pas ya Amina. Non. Elongola ye ki marraine te. Tala esalaka bien ba comédienne na biso ya mboka na biso bakoma ko parenaka bango na bango ko se soutenir bango na bango ezala malamu. Toto mona décor abalaki, décor abali parrain na ezaki marraine na ezaki mama Kalunga, azoki ba couple Kalunga azoki bango ba parrain na ye. Mais zaki na bato ebeleka o bayaki kaka balobaki bato bakomaki bato bafingaki na bandenge na bango. Eza pasi. Mutu po bala tia ko matina niveau ozwa parrain, donc elakisaka ke alandelaka déjà couple wana sepelaka na bango atia déjà na programme neke nga mukonzamba opambolanga na libala bato baparraine nga bango eyo ezaka bongo. Bino bokasi ka bwe balala eka balamuki ka bwe balobi mba moko tolali tolamuki tomoni baparrain na biso bango eyo. Non, babandaka déjà kosolola avant, babandaka déjà ba préparatif avant déjà. Babanda ba préparatif na bango bien avant ba préparation na bango ebanda kala. Babanda kango déjà kala. Amina yebaka ke jour boye na bala mutoza marraine nange za Naomi Lufwakenda.
bandeko tozijaka bato na mosika te, tozijaka bato na mosika te, tozijaka te na mosika. Nayebisaka bino eza bacomédien ebele tozijaka bango par rapport à barole na bango, or ezaka bien te. Combien de comédiens oyo tozije bango na barole na bango? Naomi Lufwakenda na théâtre mutu nyonso ayebi alobaka trop. Mutu nyonso ayebi Naomi Lufwakenda na théâtre alobaka vraiment, alobaka mingi, azaka mwa songi azaka munoko, en tout cas ye penza alobaka soki pene sengi aloba Naomi Lufwakenda alobaka. Alors elakisi te ke ndenge ye aparene Amina, so Amina pa kozala bongo to akobanda kobimisa ba secret ya Amina to akobanda kopanza sango. Non, elakisi bongo te. Lelo bofingi ye, lelo bolobi bokritike kande bomona re na TV. Pourquoi to jija bato kande to mona na TV? Ovanda na Naomi te, ovanda na couple o te, ovanda na bango te, oyebi te lo nye leka, otikala koyeba kutu couple ango te, otalaka bango ka na TV, omonaka Naomi na TV, otalaka barole bapesaka ye, ale directement, okalifie na bandenge oyo moni. Mbala moko ye ofingi, mbala moko ye epi nga na comprena te na loba eloko na loba ngo chaque fois na bémission nanga bosala ngo nde nini oke penza na commentaire ofingi na yo olobi makamba buzoba ofingi mais likolo nango photo no ya profil eza wana. En tout cas batebele balinga suko se respecte te, likolo nango photo na ya profil eza wana. Nayebi te bosala ango ndeti ndeni, eleka ndeti ndeni. Quand même faut tozaka na respect. Bino bokasi couple wana tiba zwa couple au parrain. Tiba zwa couple au ba parrainer bango do bayebe bango te. Bayebi bango koleka biso nyonso. Alors bayebi bango koleka ndeko nanga ozo ya okoma. Bayebi bango koleka yo. Bayebi bango vraiment koleka yo. Do bayebi bango koleka biso nyonso, koleka na ngai na yo. Bayebi bango bongo. Do oyelakisa ke atato ye to komi, atato ye to lobi ba o changer ba parent te. Ba parent o bango bazui bango wana. Ba o changer te. Ba o changer te. Naomi a ko changer marraine nani. Amina ko changer marraine te. Ayebi pourquoi azui Naomi pa marraine. Ayebi pourquoi azui papa na biso Roger parrain. Alors ata to ye to fingi to lobi to ye to fingi to lobi. Ça sert à rien la famille. Ça sert à rien. To luka koyo bakisaka batu stress te. Eza bien te. Bino bomona ka batu mabe. Bino boyaka ka kofinga batu. Bino bomona ka ya batu ezalaka mabe ya bino nde ezalaka bien. Eza nini? Eza nini bandeko? Eza nini na peuple congolais? Eza nini? Moboza botika pata ba comédien ngata mwa tamu ke ba respirer. Eza bien. Totiki la bango ta temps ko respirer. Lelo koma kasuki comédien bokoma okritika ta na photo. Ata mutakangi photo ati abimaki kutu kitoko te. Bomona ki kutu lambala ta siko bolinga ba comédien ngo baza banani ba angelou oh banani. A comédien, a mutu, a na mai na makila, a mutu lokwa yonanga. Aza mutu lokola yonanga ibandeko nanga. Donc ça sert à rien, inutile. Inutile ya kofinga, inutile ya koya koloba, inutile ya kokomante ya koloba mabe. Amina nde mtasala ki choix ya ba parrain na yeye mtasala ki choix. Boeza bien. Nga na mona ngo bien. Ba koma na niveau ko parrainer bango na bango eza kitoko. Eza kitoko ba osa musala moko bazo separene bango na bango famille nyos yango wana. Bino bokasi lelo bat bazo soma sona bango nyos bakenda ko betela ba parent. Non. Mama bala kalande zaki bo bebani bo juli kambo memi na parent. Mama bala lelo ezala nango su bongo te. Botika kofinga ba comédien. Botika kofinga batu. Botika koyaka kozaka na bizelo yaka na ba commentaire kofinga ka. Ekiti sarabino.
to comme osala siko bo commenter bo fingi to sur photo na bina profil to plibi yango esalaka malamu te ekitisaka elongolaka valeur ndeko na ngai yo osala yango elongolaka valeur koya kokomante mpe na foto na wa profil ofingi mutu okitisika valeur na olikola mafinga eya na importance moko te eza vraiment na importance moko te bandeko ere mo mpe totika ere mo mpo changer nanu te tokota 2024 tokota 2024 ndeko nanga changer pe misano ba comédien esa malamu mingi merci mingi na bato nyonso obolandaka Irsil Botelo TV en tout cas merci na bino bayanga ona lingaka mingi merci na bino nzambe a pambola bino ndeko nanga yo o koti na émission o en tout cas ko bomba yango pona yo moko te tango koti moni Irsil Botelo TV apesi moi conseil bien boye esengaka o partager yango na bandeko partager yango na Facebook partager na YouTube partager na bandeko nyonso et osa malamu mingi donc na système a bien quand Irsil Botelo TV alobaka na bino na système moko ya bien na système moko ya kitoko donc partager émission na bandeko nyonso et osala malamu mingi tango s'abonner fina na cloche ya notification pour que prochainement ceux qui Irsil Botelo TV a lancé émission ekotelo na téléphone partout et à la TV à la ordinateur partout où yotala biso oromona émission wana ekokotela yo directement alors merci mingi na bino nyonso joyeux anniversaire na Siloé Pamboule Talentier donc Siloé Pamboule Talentier mwana batanzambe ye penza molimo asalela kaye donc joyeux anniversaire esikozali nzamba lola asala yo bolamu nzamba protéger yo nzamba kokisa ba posa ya motema na yo donc 2024 nzambe asalela yo bolamu donc esipokoli salape o bala joyeux anniversaire na bino nyonso o nyonso bazo fêter anniversaire na bango lelo Irsil Botelo TV atombeli bino ba joyeux anniversaire en tout cas to partager vidéo na libota partager vidéo na famille et osala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion soki yesu azongite bisous bye.